Merci bandeko tout bozolanda ngai, merci beaucoup. Naina sala direct oyo juste pendant quelques minutes. Bandeko bakota moi retard bakozana pasi ya kolanda nga parce que naza na temps mingi te. Nazo kende réunion moko stratégique concernant makambo ya Fally Ipupa. Voilà pourquoi naina signalé bandeko mutu nyonso tozosenga na batu nyonso nakende mbala moko na sujet nanga tozosenga na batu nyonso bayeba quand même kosala ba vidéo sala vidéo yo mutu osalaka nanu vidéo te sala vidéo de façon que totia yango na kati ya Bokoto TV na bandeko na koumela mingi te mpona okende réunion mutu nyonso alinga sala vidéo ya mobilisation mpona journée ya le 28 sala vidéo na yo otindeli ngai biso tokotiango na kati ya Bokoto TV bandeko na ngai likambo su na ye kolobela awa ezali likambo oyo bomona na mboka nakoki jamais kolekisa yango boye tokoki jamais kolobela yango te mpe totika yango eleka ndenge wana sanke tolobela yango vraiment nabi merci bonjour na bato nyonso boolanda na YouTube na Facebook Maréchal Mokonzi mec d'ici c'est les unes toyokuta na kala mingi te. Merci na Gisèle Nteka, merci na présence. En tout cas na kosala pas plus de 30 minutes na vidéo oyo parce que naza na temps muke fona koma esika ya reno ba ozelanga. Bandeko na ye vite fait na lobela bino makambo tali mboka ina yebisaka bino ba vidéo na nga nyonso toyaka liboso kosola na bino parce que le souci patriotique eza obligé biso situation ya Congo eza kosenga na mutu nyonso tout congolais tout zaïroise congolaise s'apprendre enfin pas s'apprendre mais mettre la main dans la pâte. Situation ya Congo ezali situation moko très grave. Et kokamwa na situation toleka nango lelo oyo batu nyonso bazolola makambo situation ya mboka ke mboka ezokenda kokabwana oyo ke ba politicien le butu lokola ba cardinal na armée na biso ezolobela ke mboka ekenda kokabwana mais ba congolais bazowelela musique ebeta ba congolais bazolinga kutu Fally beta. Au moment où il est Fally wana boloba wana c'est-à-dire à chaque fois pesa une opportunité na ba chaîne ya minene ya mindele batuna makambo ya mboka na yo ya mboka na ye Fally alobaka azali ya politique makambo wana etali eti alobela makambo wana te. Opportunité pesa mela jamais alobela yango. Et tout le monde passé à Mukuna. Ngana loba. Toyebi ke passé à Mukuna c'est un collabo. Toyebi kaza mutu o alia Melina Kanambe. Oui, tokoyeba quelque part sentiment moko tribal les a ko animé en tant que bon le roi laza Muluba du pouvoir na soutenir Muluba. Oui, ça on le sait. Mais moi je pense bandeko nanga tombe un peu kota la discours ya Mukuna na angle mususu. Na ebi sakabatu ngai ata Mendes de losoka bombi Kabila ngala okumisa Mende mais ici c'est kolandela e. Alors je pense pour ngai je pense que tombe un peu kota coup de pouce na discours wana Mukuna. Parce que discours oyo Mukuna zolobela avec Mukuna olobela o zoloba ezali discours na ngai o ngaloba la poto na tie yote na tie batu mususu te na loba onga makambo nga na lobaka na poto chaque na ba vidéo yango Mukuna oloba la Congo soki Mukuna pa avec Mukuna zo sala ngo pona ba intérêt moko ya ye soka zo sala ngo pona ba raison moko XY ya ye mais pona ngai nazo profiter nango parce que zali discours na ngai oyo ngana lingaka peuple ayoka pour ça faut toloba que le Congo sous-occupé
tant que l'obara kenan Kabila boye bakanambe boye. Alors ceux qui te comme quoi attaquer Mukuna. Bate bele musu pa ko luka ye pa kota. Azo a rejoindre discours wana Mukuna a kota te obanga. Moi je pense pour nanga. Ton mec un peu copier ses coups de pouce, quels que soient ses intérêts. Ceux qui t'ont adhéré na discours wana t'ont appuyé yango et que peuple à la mouki t'ont récupéré mboka. Lobby t'ont ressemblé à Mukuna pour la trahison. Lobby t'ont ressemblé à Mukuna de toute façon la Congo la Mutumala Moualate. Donc voilà pourquoi je demande aux gens, il faut que les musiciens changent le langage na bango. Alors parce que mes remarques en Afrique du Sud en ekoyemba pour mboka. N'est-ce pas que l'autre to la musicien chaque fois que les musiciens faut changer le langage, que les musiciens il faut le la mboka. La passe ba congolais. Nous on demande pas aux musiciens d'insulter, d'offenser l'autorité entre guillemets pour avoir l'autorité. Tu sais jamais les musiciens ba finga. Tu sais jamais les musiciens ba dénoncer ba vie privée ba politiciens. Mais nous on demande aux musiciens de dénoncer ce qui se passe au Congo. De dire au monde entier que le Congo va mal, que les Congolais meurent tous les jours. Qu'il y a des crimes, qu'il y a un génocide qui ne dit pas son nom à Congo. Et là, quand on sait que les musiciens, c'est l'une des raisons de bloquer la musique. Et tant que nous avons fait les musiciens, va changer le langage na bango. Donc c'est-à-dire, avec Mukuna, à comprendre l'une des raisons de bloquer la musique na poto. Maneko, boyebi ba tuana ba pasteur, combien de personnes ba la sima na bango? Mukuna osomona na combien d'églises? Eza ba pasteur ebele ba na pembe na ba ba na ko tsa mutu. Bazotala na suite ya Mukuna ezandeni bakokanga ye to bakokanga ye te. Bazotala Mukuna asala pour l'intérêt na ye pour l'intérêt na ye te. De moi je pense, quel que soit ma belle Mukuna, quelle que soit ma raison na XY, mais de fait des discours na ye, des discours na nga, ngai naza ko adhérer na discours wana de façon que eningi sa peuple abima. Peuple wana sanga kabat ba ko tindika ina ba langage ya ndenge wana. Congo ezali fi ya essence, tono ya essence c'est likolo ya makala. Bazon c'est la kaka moto. Peuple wana zalaka déjà prêt. Peuple wana zalaka déjà kolamuka. Peuple wana peuple alala te ba leader ne balala. Dans le but que le Mukuna comme leader moto sur exemple n'a été président Fayulu auto sa ba discours. Auto lo bayango. Mais oyo Mukuna osala so bandela ko chaque fois soka ko suka na nzela ye soka na nzela te ye mais oyo azoloba lelo c'est ça le discours de la diaspora résistante na citation ya mboka. J'espère que bino mo bomoni tant to lobaka awa ke IDPS n'a jamais été avec le peuple. Bolimbi Sanga parce que il fait tellement chaud. Toloba yango awake IDPS jamais azala na peuple. Bato bofinga boloba ne ba jaloux bo traité. Makambu Henri Majazo Loba. Nakalef o Bazo Loba. Vous pensez que Bazo Lorotango la balabala? Pour Moutokola Henri Maji Aleka Aloba a engagé Batouala Nyoso Bokase Bilobela.
Mais si réellement Congo est vraiment état ya solo, Bolivie sanga parce que nazali arrimé, la grippe continue. Si réellement état de droit est dans mboka wana, si réellement Félix, mais c'est 15%, azali présent dans mboka wana, la chèvre de M. Ségué de Kingakata, azali présent dans mboka wana. S'il y a vraiment les institutions assises dans mboka wana, mais va poursuivre Henri Magie la justice. Balanda Kalev. Parce que Makambazolo, ils sont très très sérieux. Pourquoi parce que la justice? Ceux qui arrivent à ça. Pourquoi parce que continuer à ça? Mouta le baka Ernest qui bango de Batsa Félix. Alors bien. Cash. Ezali. Kanabe mutasala yango. FCC. Kanabe mutasala yango. Ye mutazui. Asali cash. Abengi mutunaye kamere. Abengi la mutunaye Fati. Ye mutapona ki Fati kuna candidat présidentiel. Ye pe mutapona ki Shadari. Alobiango wana. Kalev alobiango bien. Depuis toujours, Bakadra IDPS, Babane Kotambola, n'a pas passeport de service. Mais ngana to yebi ke IDPS a la service té. So ba passeport wala ba na Kotambola nango. En tant que kin mboka wana. Yango bolita ba to ba kufa. Le 21, le 20, le 19, le 20, le 21 janvier 2015. Il n'est pas sabi que Bango Baza ni de près ni de loin. Bolim Bissanga, je suis arrimé. Il n'est pas sabi Bazani ni de près ni de loin. Les locaux va prouver que depuis toujours il dépasse à Zalakana. Na Kanambe. Naïm Sarabino, même papa Etienne, le père de la démocratie, c'est un faussaire. Alors, Bino Bolobakao a été un tisséqué de paix à son âme. Tisséqué de qui, mon livre, tisséqué de cause à la kimiate, de Sike Kenda. Anda Moutakufa naïe, respect, n'a pas mort, non? Yon ne vous a bateau à Koufa raté. Ceux qui ont à Koufa Tenaïb, ça ramène chaque fois. C'est la 4e fois que la réincarnation existe. Les morts ne meurent pas. L'église, mon côté, ça ramène que non, à Moudou sera Koufi à Koufi. Dans l'église, ça ramène ça ramène. Mais Mouta Koufa raté. Nous autres Koufa comme l'âme n'est jamais. L'âme ne meurt jamais. D'autant même savoir que non, paix à son âme. Oh, yatiki qui miate na mboka la biso. Et tant c'est que du vina mo bimba. Tatiki qui miate trahison na trahison. Mutalo bien on a été Kalev. Ceux qui yo finga nga siko e pona holo bande ngwana. Ceux qui ba ngala sa ko cracher na liwaya Etienne Tshisekedi. Bola na Kalev. Kalev a le bien depuis toujours. Bah, il y a un passeport de service. Oh, bah, on va aller couper ça. À l'état, on a ça présent IDPS. Et tiens, tu sais qu'est dit. N'est-ce pas que YPS, on a craché. Dans les voyages, il y a tiens, tu sais qu'est dit. N'est-ce pas que Kalev goûte à cracher en haut de face à face de la TV. Ma famille, où t'as pu y avoir Nokio à IDPS. Et où t'as pu famille? Et tant que on a bon fin, on va attaquer là. Que famille Etienne Tshisekedi, il faut que mon bango descendance ya Félix, il faut que na bana na bango bokasenga na babilobela bo finganga bokasenga bilobela boyoki Kalev alobi siko bonzimi bino bato bofinga ngai siko bonzimi
Bon, timi que famille les a bandoki. Comment bino boza na service ité na mboka bota ma passeport de service. Bino boza na gouvernement te. Boza na musala te na mboka bozali ba opposant. Soit disant ba opposant moko radicaux. Mais comment bozo tamo na ba passeport de service? Comment il dépêche à ça le passeport de service? Moi yebisa biso. Bon, moi, je suis que tant que ça rabino que bakanga soloté, babomba soloté. On a so solo na kanga solo babomba yango te ekobima kaka. Famille ya bandoki. Miyibi. Valata Mubaka lobake candidat ya Kabila sana à l'opposition. Bato finga boloba. Lelo Henri Majazo loba. Que FCC na cache eza Kabila. Mutasala cache eza Kabila. Mutapona Félix eza Kabila. Mutacha Félix président eza Kabila. Bon le cabo de mentir rien, kasoko ça. Et puis le bili sousou. Bosolo bakor. C'est la blanco malembe. Na ebisaka bino les accords existent. Mais ba pesango Félix Boyete. Au signé, aux zongisi, aux ana droit à copité. Bo finganga, boloba. Henri Maja abimisi ndamu ya bakor. Na bakor na bango, na cash, na FCC, autorité morale nani, alias Kabila. Siko yebisa ngai nana zali ntaba nani o bakanga singa na kingo babemaka lokola ntaba banani bazali bakomba ntaba bandeko nanga. Alors na situation oyo mboka ezoleka bakongole bomona yango te na diaspora faliaki kosangana bapaya Bassase, Boloré, na ba Yuma Production, na ba Maskevich, Dan déclare tous ces grands pillards. Bango ne ba producteur a fallu parce que tant qu'on s'en a Boloré, on s'en a ba miyib wala nyoso. Qui ne sait pas que Boloré mtapiyaka Afrique mobimba, Congo te Afrique mobimba. Qui dit Bolloré dit la France. Qui ne sait pas que c'est Bolloré qui pue précisément au Congo? Non, on a bien noté. Le même Bolloré, Azana ba action et belé na Yuma Production, oyo ba affiché na affiche ya pas na ba affiche ya fali ya concert que Yuma Production le producteur principal. Les messages entreprise on est ça mbongo malonga te. Le 1er janvier 2020, actualisé na renseignement juridique na bango, basant la capitale sociale il y a 3 000 euros. 3 000 euros bandeko. Producteur a fallu capitale sociale 3 000 euros. On a lingi la routine de la capture écran comme belanga la WhatsApp na ngai. Na kosa la capture écran beyo mo keno ko luka yango na Google. Oya lingi benga ngai 07 68 99 86 91 plus 33 7 68 99 86 91 ou 07 68 99 86 91. Na continue de la yo capture écran, il y a renseignement juridique, il y a compagnie produit fali. Capital social, il y a 3 000 euros. Bercé coûte plus de 200 000 euros location nango. Zoba instrument, zo sécurité. Caché à fallait aller combien? Par là, on comprend que Moutazana c'est milliardaire, il y a Bolloré. Parce que Moutazali le plus grand actionnaire de la société wana.
Et Bolloré qui est assassin des Congolais. Bolloré qui pille le Congo. Qui pille le Gabon, qui pille le Cameroun, qui pille le Congo-Brazza, qui pille la Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Mali. C'est Bolloré. Le groupe Bolloré, ouais, bien au Ténan. C'est lui qui était le producteur d'héritier Watanabe na Olympia. Parce que Olympia, ça lui presque yé. Yé de Moukol Olympia. Il détient au moins 75% de l'action à Olympia. Dans son Olympia, quand il y a 100 000, il y a 75 000. Donc c'est lui le boss. De la même façon, ça va action belé dans Olympia. La même façon, ça va action dans Yuma Production. Ils ont produit Fali. Donc c'est lui le patron, c'est lui le boss. Et hier, voilà, à ça, ça va action belé dans Jekamine. Société na biso ya diamant ya Congo. Et c'est que Yuma, Albert Yuma, Azali ki mbula na mbula. Ko dirige, ko yiba. Yuma na Jekamine, Yuma, producteur a Fali. Boye bisanga, il n'y a pas un lien ou pas. Il y a un lien ou pas. Bande konanga, kalamingi te, bokozwa vidéo, bokomona ba combattant na kati ya Bercy. Bokomona biso na Bercy, kalamingi te. Et nous demandons tout le monde, bah tout ça bosali. Nabakwa nyoso. Bandeko. Nabakwa nyoso. Boya. Nakwa nyoso bosali bandeko nanga boya. Boya to kuta le 28 na Bercy. Bola na raté ba osala ba vidéo. Ba mona na raté tango yindaka. Le 11 Mukoloti Lombayaka. Bango tout ata moko tazalaka. Tous ces combattants, bami yibi wala bami yibi ba combattants balanda ke na sima. Bomona su bango. Basala su ba vidéo. Mususu ye wana. Alembongo. Ne bandela take muluba bengisi batu. Lelo e Panzani. E Panzani. A ce qu'on a réuni, il y a 4 talibans, il y a encore les sous-soutés. Ce qui m'a passé un billet pour la manifestation, il y a des gens qui ont la poche. Basi Bambongo, il y a le même salle à la poche. Bande Konanga. Bino bosomo la citation ya mboka oyo te bozo linga ma musique. Ce qui concerne les betami fali à gagner nini oya gagnate. Fali, est-ce que Fali a zangi 30 000 $, il y a une aide humanitaire, il faut remettre un conséquent à Paris. Moutako Koufa, Tozolo Bayango bien. Ba vidéo, bozo sala, na botu na ba ivoirien, botu na banani. Batouana, ba mona somme, on a bisoté. Et Rosala Malamou, les Ivoiriens, les Maliens, les Haïtiens, ceux banal, ba ya concert à Fali. Et Rosala Malamou, c'est vraiment une très bonne occasion. Il y a qu'on lance un message dans le pays nyoso. O bakoya mukolo ana que non, c'est vrai otoyo kaka na diaspora congolaise. Vraiment cette diaspora est debout. Le 28 oyoyo bandeko boya. Boya ebele. Oya somba ki billet. Est allié. Et to boyi boya la biso que non ba combattant ba comme remettre na basi. Parce que bino de basi bo les belé. Bino ne ba mama bo les kamingi. To boy oh non, bino boso bunde la Congo pour ba viol na este. Baso violer ba maman. Bino su ba ko beta ba maman. Angoyo. Yangoyo. Maman conseiller moi na ya moi si. Papa conseiller moi si na yo. Yo pe moi na conseiller maman na yo. Parce que mukolo wana ceux qui ba okanga batu ba okanga. Ceux qui ba d'ailleurs bakanga ba yebi ne bakanga ka. Parce qu'on ne peut pas continuer la bouzoba oyo le moment où le pays est arrêté, rien ne marche dans Mboka. La situation du Congo est pire qu'avant.
plus bandezo poussana, plus le Congo s'affonce qui est dans saison dinda. Baninga bazo mata bino bo kita. Baninga ba longwa na pauvreté ba kene na vie boko moyenne bino bo kene en dessous de la pauvreté. Bon na Congo population qui est inaugurée sont des moutons sans que président de la République. C'est pour vous dire que dans Mbokawana, même le peuple ne reconnaît pas Tshilombo Mestre, mais c'est 15%. La chèvre de M. Segé de Kingakati, le vieux coronavirus. Même Tshilombo ne reconnaît pas les vieux coronavirus, les grands guégués. Parce que petit guégué Yewana Moïse Mbi, les grands guégués Yewana. Coronavirus. Il est plus dangereux qu'Ebola. Félix est plus dangereux qu'Ebola. Et bon, ça, la citation, on a été. On s'en va déjà toujours. Béton. Béton, béton. Béton, il y a fausse, il y a fausse sceptique. Il y a toilette. Bande qu'on a quatre vidéos parce que dans une réunion stratégique. Là, bateau c'est langa. Pour na makambu, oh, il y a le 28. Nazem sa bandeko boye. Bandeko baso luka kono, ba kombata boya bo sangana. Pour la mamba fali, to sa kaya ko kabwana te. Eli ko ba te ko loko so mona ngana vidéo te na odombo, na CCDP, na babe, na stemai air nyoso. Na batu ya Belgique so ani to mona vidéo air nyoso te to sa ko kabwana te. Ton salaka na ba plateforme na biso ebele mutu na plateforme na ye. D'ailleurs, c'est ça la force et la résistance. Yo kanisaka keno aba combattant ba ko kamwana bali ko sangana te. Biangwana combat ils ont marché te au contraire. Au contraire combat ils ont mais la parce que tozaki sika mon côté. Na tout na rabino. Ceux qui tozaki ya ko sangana biso nyonso ensemble. Martin Sali Tosa qui est président. Ou bien Tosa qui Pateli Mikobi Tosa qui est président. Le lot on souka. Ou bien Bosinga Botenga président le bina comme na ngabu ya Kabila. Pour batu nyoso bazala Félix bazala Kabila. Batu balukaka to sangana. Pour baza force ya kokabola biso. Ceux qui sangani bo comme représenté pas ya mutu moko, baza la facilité ko corrompre mutu wana. Ba ko corrompre gout na 1 million te, ba ko pesa ka 50 000. Et sur 50 000 ba ko laka ba ko promettre ye kaka akene na ngambu. Donc bino bozo quand c'est tout ça ko kabwana te. Tosa ka jamais ko kabwana. Tosa ba plateforme différente, mais tosa la idéologie moko. Nazo ba obatam oba ba buna kana bosolo tosa la idéologie moko biso nyoso. Donc nazo rappeler bandeko. Bino bobane ko finga nga. Tant nazo ba ke famille a Tshisekedi faut ko bomba yango. Bomoni Maman Marthe a commis na bureau, a commis ko yamba batu na bureau na qualité ya nani banda mukoni bomona mama ya président ataza président entre guillemets a comme na bureau bana ko yamba batu azo yamba vice président ya parlement président ya IDPS Maman Marthe azo yamba batu na bureau en tant que qui famille ya bandoki na yeba kate famille uta wapi Maman Marthe une angolaise mwana ngiringiri une angolaise aza muchoko mutasalaki ke Etienne Tshisekedi abala ye ezalaki Maman Etienne Tshisekedi puisque Maman Etienne Tshisekedi pas ali muchoko ya Angola Maman ya Etienne Tshisekedi azali muchoko
yangola iye mutapondelaka mwana na ye mwasi ya mboka na bango muchoko yangola osilika ofinga je m'en fous vérité za moko etikala moko tokobomba vérité te. Même Étienne Tshisekedi n'était pas un Congolais ou un Zaïrois 100%. Je pèse mes mots. Même Étienne Tshisekedi n'était pas Congolais 100%. Vous savez pourquoi? Parce que dans les années, entre les années 30 et 60, Moulouba abalakana mutumusu sute. Balouba bana même Moulouba pas balata mu Congo. Abalata mu Shwaeba. Bashweli bazalaka te na Congo. Abala Murega, abala Musuku, abala Muyanzi, abala Muyombe, Mungala, Mongo, baluba bano bala te. Boye biango bien. Baluba bana ko bala na bango na bango. Et comment si ko Etienne Tshisekedi soka za 100% Muluba akende ko bala une étrangère. Parce que maman Etienne Tshisekedi a couvé dans les années 90 ou 90. Nangiringiri. Banangoto bayebi maman Etienne Tshisekedi. Pour papa na ye, toyebi solo na été. Papa Etienne Tshisekedi, toyebi solo na été. Mais maman Etienne Tshisekedi, toyebi une angolaise a koufaki dans les années 90. Moi nangiringiri. Maman Marthe, moi nangiringir. Muchoko yangola. Maman boti Etienne Tshisekedi pe muchoko yangola. Voilà pourquoi bon moi ma kila trahison parce que ces gens-là, bazali ba congolais à solo parce que un vrai congolais jamais comme la point à trahir. Donc tabino bo ganga la mukili bo lo ba ça ba marche. To ça ba marche na poto point na Etienne IDPS. IDPS bangwala Kabila pesa bango ba passeport de service. Ba passeport en tant que ba fonctionnaire ya gouvernement. Ba passeport diplomatique ba tambola lokola ba passeport de service quoi. Mais ngata ngala te que IDPS est en opposition. O mboka ninyo. Moko na batu moko boye. Ils prennent le luxe. Il y a qu'on finit dans les commentaires. Kena luka musala. Moi, je suis luka musala. Oh, mais si vous avez la poto dans la musala, c'est normal. Et ça, mboka bate mboka na ngai te so apenga musala, c'est normal. Mais ba o baza na Congo na mboka na bango moko. Est-ce que baza na misala? O ba fana na mboka na bango baza na misala. Ba combattant ba sans papier normal. Baza na mboka bapaya. Yo za na Congo kuna 20 ans yango 22 so zaka na mukanda. Bande kolanga to telema. Kobundisa fali ezali kobundisa ba impérialiste. Ko telema la concert ya fali ezali ko telema la Bolloré. L'un des plus grands assassins ba congolais. Et ça côté la Vital Kamerhe. Donc bande kolanga na okata vidéo parce que na okende réunion. Mais kalate bo mona la résistance na kata Bercy kalate. Le premier lelo. Moi lelo le 1er février. Batu tout bo benga bo sa ba vidéo soit disant ba maître boy. Merci ming la vidéo bo ça là. Mais le 28 bo zanga te bo yapé na ba caméra. Na ngina souk sana la synthèse na utolo ba ala bandeko. Message à pasteur évêque Mukuna. Toyebi qu'évêque Mukuna c'est un collabo, c'est un traître. Mais le langage na ye, les langage oyo to biso to lobaka. Ona to lobaka bona poto yazo lo bango na Congo. Ce qu'on peut faire, il y a un coup de pouce.
ngai na kotelemela ife ki mukuna te la langage wana ate zali ba intérêt na ye mais nga l'essentiel ngai l'essentiel aza kotelemisa peuple azoloba langage tolobaka na musika bi azoloba ngo na kini azofongola peuple ezotelema malembe alors yebisa bandeko mosusu soki okoapuye ye te toleka pete tofinga ye esala bien te parce que aza kokomisa kaka message na yo na yanga bakakomisa ngo na kini tomeka mpe korefléchir place wana soki tokoapuye ye te to atake mpe ye te parce que lelo aza kolobela aza koatake bato biso toatakaka mais lobi soki torécupere mboka na biso bapaster baevêque mukuna na ba XY bakoleka na jugement pour la trahison mais lelo je pense que message na ye ezali message ya ngai na yo makambo arimage azoloba eza makambo na lobaka to lobaka mutu asala cash eza kanambe mutu asala FCC eza kanambe mutu oyoyo apona Félix comme candidat présidentiel kanambe mutu pas prona Shadari kanambe mutu asala ke Félix comme président nomaye kanambe autorité morale ya cash na FCC alias Hippolyte alias Joseph Kabila mutu alobi yango lisusa mutu rappelé binango Henri Magie et soki azoloba makambo lokuta soki azofinga abamaye parce que normalement ezali outrage au chef de l'État. Pourquoi vous avez poursuivre la justice te soki azokosa soki bino bozali vraiment peuple mutapona ki bino bofunda ye ata soki justice ya bango mais tomona quand même boposer acte ya kofunda ye ata soki akende prison te mais tout le monde a que IDPS et fourni et démentir. Bon, démentir Kalev. Que mboula la mboula botam la passeport des services. Que ça vous a un service à Kabila. Bon, démentir. Bandoki miyibi. Famille a miyibi bandoki. Toko bon ma famille nyoso ya tianti sekeli tina bakoko na ye. Nenge basalaka na famille Hitler. Ndeke tokosala na famille ya Etienne Tshisekedi bandoki miyibi famille ya miyibi bandoki miyibi bandoki bokanisi famille wana ezali ya bakoko na bino et pardon mboka ya bakoko na bino yango bomoni ntango peuple azokufa Félix azolia na ye kuna na barestaurant ya matonge à l'aise bazobeta bino bagaz minduki ye kuna à l'aise posé parce que ayebi ke passeport atambolaka nango eza passeport de service oyo papa na ye atambolaka nango oyo mama na yo bandeko na ye bata IDPS passeport de service Kabila mutu apesaki bango mutu alobi yango Kalev eza ngai te ngai na rapele kaka elo bolinga nga te mpo na rapelaka bino bavérité mutu alobi kuna ngai na ye na rapele bino bolingaka te ingeta bandeko tokuta le 28 partagez vidéo bobenga batu lelo na yaki na sujet juste ya mobilisation na yaki kosala analyse te analyse osala yango à partir ya lundi parce que week-end ezali chaud pour na Fali tozo sembla tokuta na Fali ta par hasard na couloir avant le 28 ba petit na nga wana bo ya masolo bazo sembla bakuta na ye tozali hyper organisé. Naibisi bino. Ce que tu relié fallait avant le 28. Le 28 est en mingi. Merci Nabandeko. Partagez vidéo. Le 28 bisotou à partir il y a 10 heures. Tozawana. Ba masa o ba kolala libanda ba kolala wana ba secteur na ba base bazali. Mais biso ba misusu 8h 9h toza déjà wana. Parce que ba okanga métro. Na yebisi bino ke ba okanga déjà libula métro. To repesa bino ka mite ba itinéraire ya ba bus pour na kokoma wana.
o akolinga ya nzela ya métro ami yela déjà avant 11h yaka déjà po biso boko nanu toko bloquer métro toko bloquer autoroute toko bloquer place wana nyonso ba gare routière toko bloquer yango donc tellement que ça va paralyser mokolo wana okozala discuter même yo muto olanda ngai po koma donc il faut partir à 7h 8h bobima déjà pour bakoka à partir à 11h mundela ko bloquer métro nazo bisabino erango yo et ça là na concert héritier bakangaki opéra na Madeleine yango ça qui concert wana ça peut bloquer parce que tant yo kangi boulevard Madeleine na opéra na métro opéra na métro Madeleine ça dit okangi Paris kuna pendenge moko do ingeta bande kolanga merci bande konyo sokutana bino na réunion sikoyo na rappeler la bande ko bosala ba vidéo pona mamba fali botindela nga to kotiango na Bokoto TV mutu to zali sala vidéo pona bande ko obo pesenga ba email na tinela bino ba démarche pona annulation to na pona demande en marche batu mususu na tinela bino te surtout to wa musika eza pona raison ya sécurité tozo banga okopesa mutu yebite mutu ngaza nani olie asa elango pona biso asa elango contre biso yango to banga réunion lelo sali batu nyonso nazaka ba numéro ya téléphone na bino tozo kuta na réunion sikoyo comme ça ole to sala ngo na musika to sala ngo ensemble biso nyonso to solo ba stratégie biso nyonso wala to za na confiance to yebi ke nana za nani ingeta merci na bino nyonso bolaninga na YouTube na Facebook toza ensemble ingeta